Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio na biso ya Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ba makambo oyo etali marche oyo ba congolais ba organizaki mpona koloba ete bazali ko marcher mpona mboka na bango po ete balobi ete bango nde balingi ete mboka ekambama na ba opposant na bango oyo bazali kokamba bango pe balobi ete balingi gouvernement oyo ezali kuna na Congo Kinshasa te. Me bandeko babolingo likambo ya kokamwa mingi na marche yango oyo elekaki na Bruxelles kuna na mboka Belgique. Bandeko babolingo touti kozwa information epai ya bato oyo bazalaka pe kuna na Belgique balobi ete marche ya Bruxelles yombo na yombo. Balobi ete na ba policier balekaki na ba manifestant na ebele. Wana nyonso mpona kolakisa nini? Mpona kolakisa ete bakongole basi babaye na bango bamakambo bozali koyela bango obo marché obo salabwe balingi na bango lisusu te. Mais ba opposant congolais jusqu'à présent bazali ko comprendre te. Yango wana tozali koyebisa bino bandeko babolingo bozala mayele po ete tango oyo Congo ezali lisusu na besoin ya bakisakata oyo bino bozali kosala te. Mboka na biso ezali na besoin ya reconstruction. Tala kaka deuxième république ndenge batikaki mboka kao na kao. Mboka etikali bacourant ya malonga ezali te. Lelo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kosala makasi po ete courant ekota na kati na mboka mobimba. Mboka mobimba etikalaki bakote ya babumbu pe bakote ya bakinkole bato po bazwa mai pasi. Lelo gouvernement ya lelo bazali kosala makasi po ete bato ya kote kuna nyonso tu bazwa mai pe situation ekoma normal. Mais pona kotalisa ete lokola bayebi ete bango nde moto basalaka makambo nyonso tu babomaka mboka pe mboka ekotaka na kao. Lelo bakoma kokosa soki neti bamoni mwa likambo moko balobi ete botala Congo yango ndenge ekomi. Mais bazali kobosana ete ezali nde bamakambo oyo bango batika yango ete Joseph Kabila azali kobundana na gouvernement na ye po ete babimisa Congo na kao oyo tozali na yango. Bandeko babolingo ezali mawa pe pasi komona batata minene awa na poto bazali komitika ete bato mosusu badirijaka bango lokola bana mike. Bandeko bino moko boyebi ete mboka na biso ndenge ezali kotambola. Ata lelo soki balobi ete ba opposant bazali koganga na poto bapesa bango Congo, nani yango akanisi ete bango
bakosala ete dans un mois Congo ekochange po ete bino moko boyebi ete mboka na biso ndenge etikalaki. Bandeko ezali kokamwisa komona bato mosusu na ntango ya Mobutu babima kala baya na ndenge ya bakaskade baluka nzela ya poto na bamisusu nzela ya makolo bamisusu nzela ya bato bayebi ndenge babimaka mboka na epoke kuti ya Kabila te tolobi bien na epoke ya Mobutu deuxième république wana nyonso tu bakimaka balobi ete mboka mwa ete souffrance parole oyo bato babandaki koloba ete Zaire na biso wana il faut kaka mboka wana eza likolo ya crique il faut bateka yango bobosani lelo ekomi na bato mosusu komona mpe bakomi koloba ete vraiment Joseph Kabila na gouvernement na ye babomi mboka bandeko bozali kobosana ou bien ndenge nini mais soki otali le même bato wana bango nde moto bafingaka gouvernement ya deuxième république ndenge nini baboma mboka yango wana bandeko babolingo ntango oyo ekomi ete tosangana topesana mayele tokende kotonga mboka babozoba oyo tokosala boye tokosala boye ntango oyo tozali lisusu na besoin ya makelele te ntango oyo mboka na biso ezali na posa ete batonga yango yo moto yekolaki kimaso na awa na poto yaka na mayele na yo Kongo ezali na besoin na yo moto yekolaki kisekretariat awa na poto yaka na Kongo ezali na besoin na yo moto yekolaki ki-ingénieur awa na poto yaka na Kongo tosangisa mayele Kongo ezali na besoin na biso olie ya koloba n'importe quoi ko critiquer ba œuvre ezali komona na te kaka maloba na maloba suka na yango okomona bokomi kosengaka bamabonza na baradio na bino bopesa mabonza po ete radio efonctionne wana nyonso tu ezali bastratégie na bino. Bandeko bato mosusu bazali kolinga ete situation ya opposition awa na poto eumela makambo yango etre na kaka mpo nini bango balukaka ndenge nini ya kobendaka bakongole bambongo ezali mawa mpe pasi. Papa Roger napesi yo maloba.